Salut, bonjour, bonsoir, mbote bandeko nyonso o balandaka Irsel Botelo TV. Bambote na biso esika nyonso to zali. Bandeko nanga lelo na memeli bino Davina Apola Star. Boyebi déjà tant toyaka na Davina Apola Star veut dire toyaka na makambo. Ye wana kandi bomo na ye mwasa zemi mo ya sexy, donc sexy mama, sexy pregnant woman o banglais baloba. Toyeli bino lelo Davina Apoa, alors beaucoup découvrir et loko nini oyo to memeli bino lelo. Beaucoup découvrir et loko nini lisusu o Irsel Botelo TV aye nango lelo pona Davina Apoa. Mikolo yuti koleka, mikolo nyonso yuti koleka, tomonaki bafingaki mobala Davina Apoa na internet, tomonaki batu ba kritikaki mobali na ye, tomonaki batu ba lobaki bele pona mobali na ye. Alors lelo Irsel Botelo TV ayeli bino Davina Apoa pour que to solola yango lisusu bien. Balobi Davina Apoa a réagir, donc réaction ya Davina Apoa eza somo. Bato nyonso bofingaki Davina Apoa, bato nyonso bocholaki Davina Apoa, bato nyonso bofingaki ye, bato nyonso bofingaki mobali na ye. Alors Davina Apoa aye ko répondre bino, ye a répondre kana ye kana kimia. Davina Apoa ayaka na ba réponse te ke wa ganga wa finga wa sanini. Ayaka ko répondre na ye kaka na kimia nyonso. Alors Davina alobi nini. Na pesi bino mbote esika nyonso bozali, bandeko nanga mbote esika nyonso o ezwami bino. En tout cas nzamba lola apambola bino. Bato nyonso o bosutenaka chaîne Irsel Botelo TV ekende liboso bambote na bino esika bozali. Wana ya bino Irsel Botelo TV ayeli bino star na bino, mwana na bino, ya na bino, leki na bino, star na bino oyo bolingaka mingi na kombo ya dada, donc Davina Apoa la star. Comme Dacosta bengaka ye apoalisation, apoalisation nde makambo. Na kopesa merci na bato nyonso o bo partager ba video na biso. Merci na bato nyonso obo partager ba video ya Irsel Botelo TV, boza vraiment ebele obo partager ba video na biso, vraiment tant total aka to monaka combien de personnes oba partager to monaka ba nani oba partager ka et ça la biso malamu mingi. Merci beaucoup na musala kitoko oyo bozo sala. Yango to ebisaka bino toujours ba analyse na biso to sala ka to ka to tchaka numéro na biso place wana. En tout cas soki omoni problème moko o remarquer likambo moko olingo pesa conseil olingo sala remarque, alors numéro na biso ezalaka wana pona mutu nyonso oyo alingi asala remarque, pona mutu nyonso oyo alingi apesa biso conseil moko. En tout cas numéro na biso yango wana eza liboso na bino, wana ezali numéro WhatsApp ya Irsel Botelo TV. Donc soki o contacter biso okoza directement ye moko Irsel Botelo TV. Bandeko na ngai, merci mingi na Princesse Alegria, Princesse Alegria, Linda bukulu ya balinda, ba bisou na bino esika bozali, famille bota ya tongo ya sur, ba bisou na bino esika bozali. Balobi joyeux anniversaire na chouchou Botelo, Botelo ya ba chouchou, moi o nyonso eza moi na yo, donc tokolemba o te na Irsel Botelo TV, po moi nyonso oyo eza moi na yo. Joyeux anniversaire chouchou Botelo esika ozali, moi na États-Unis tongo. Mokonza dollar babi ye vraiment mbongo eloko pamba. Joyeux anniversaire esika ozali. Donc batu nyonso o bolinga Irsel Botelo TV, boyebaka ya bino pe Irsel Botelo TV alingaka bino kitoko mingi. Wana tomoni Jemima Mavungu, mwana famille bota, Jemima Mavungu ya yo bizu pe yango wana, donc yamba yango esika ozali. Wana siko tobosani te boss de boss, balobi Muzembe Kitombe, Cape Town tombe, boss de boss Junior Kia Lunda le boss, wana boss, tonto loba boss veut dire boss, binomo boyebi kaka kombo ya boss, donc ebima pamba te soki balobi boss veut dire aza boss. Junior Kia Lunda depuis Cape Town, mwana Muzembe Katanga bambote na yo esika ozali boss, veut dire boss epa na ye tokanga munoko po rende loko pamba. Bambote na yo esika ozali. Bandeko na nga tozonga nanu na likambo ya Davina, vraiment
peuple congolais ezaka motema mabe mwa moso batu mingi bafinga ye na jalousie mwa moso batu mingi bafinga ye kaka na motema mabe. Alors Davina ayaki ko répondre bato nyonso o bafinga kaye donc bato nyonso penza o bafinga ki mobali na ye bato nyonso o lobaki pona libala na ye Davina a répondre bino na maloba te. Il est vraiment à répondre à été que aya aloba tout monde Davina loba ki tout monde ayo pelisa caméra nde ba misu bazanga mambo sala ayo pelisa caméra lobby mais Davina a répondre à toujours na ba TikTok na ye. Donc il est à répondre à hotel bino nzembo moko atieli bino video moko bino mo moye boloba lisu ezate bokangi minoko piau bino mo bokangi munoko asala video moko après fête ya décor après fête obo chola kie après fête obo finga ki mobali na ye aya ko sala video mo pour a expliquer bino ke mosa libala ana kimia a mosa libala moya kimia pour expliquer bino ke mwasi azara na kimia azara na libala donc alaksa bino combien aza heureuse na mobali na ye combien aza heureuse na libala na ye asala video na pona olakisa bino mais bo comprendre te ke boyebele oyo bozala na bazemi bobomba bazemi na bino mais Davina aobanga te ye pa na ye lobaki ye kindokeleka nango te obatela mwana osala boye ye na zemi aza na zemi aotia video aza na zemi te aotia video donc ata boti toyeba ke aotia video po ye aobanga na ye te ye penza banga na ye te mambo wana ezaka o poste soko boti o sala boye pa na ye asala ango te donc pour dire que muto bofinga ata lelo bofingi ye ata lelo bobambie na ba miniature donc ye ao vivre vie na ye azo vivre vie na ye tant que comédienne ao vivre vie na ye tant que star ao vivre vraiment vie na ye donc a comédienne moko aza reconnu monde entier mokili mumba batalaka ye bato batalaka ye bayebi ye bato bayebi Davina apwa bayebi ye bato bayebi Davina apwa bayebi Davina apwa aza nani bato batalaka ye bayebi bakapasité na ye donc ata boye bofingi mobali na ye bomoni réponse na ye bofinge bino bofinge na YouTube mais ya baka YouTube te Davina apwa loba ye YouTube te ye botika lo mona chaîne te oh Davina apwa officiel bomona ngo te boko taka na TikTok bomona ye et personne à TikTok na ete ka oh po TikTok abando futa ka eso ne pas gagner mbongo non ayaka na ba délire na ye aosa ba délire na ye bongo nde ezalaka bande onanga ka de toyebisaka bino donc ces ambano liboso vraiment ko bosa na kusabone te bienvenue na chaîne na biso soki eza mbala liboso okoti na Irsi Botela TV vraiment toko inviter au s'abonner toko inviter au s'abonner au commenter au liker au partager en tout cas et au sa malamu mingi bande onanga tango koti et aux ala bien au s'abonner tango koti et aux ala bien au liker tango koti et aux ala bien au partager émission na biso et ça la kitoko makasi daba nyonso obulingaka Davina apwa ya bino ye wana ya lobi ata bofingi mobali na ye aboya mobali ne po akende wapi aboya mobali na ye po nani azwa ye finga ki mobali na ye ayeli bino mobali na ye na internet ka bino moko abala wapi nani abala ye soki lelo Davina koma eti na niveau amema mobali na ye na fete ya décor apermettre bafilme ye pour que bapublie ye po bino moko ande bofinga mobali na ye tomona na bémission bato ebele bafinga mobali ya Davina bato ebele baloba Davina bala me yana bato ebele baniyaki yango kabala te abala te alakisa mobali na ye tomona na bato babengaka ya bala libala ni yango ya bala bato ebele bafingaki ye alors akomi ti na niveau ya mema mobali na ye pour ke tomona akomi ti na niveau ya mema mpenza azwi mobali na memie na fete pour ke tomona ke ala na mobali a femme légitime a mwasi ya mutu nde baloba pena mwasi ya mutu aza mwasi ya mutu aza mwasi ya mutu et puis mobali na linga eka bongo bonga na yeba te mabeni o Davina sala o bato balinga ete makasi bo na yeba te pourquoi kota mwasi oyo mwasi mo pena ana silence pe kara lokwa Belfi Kanzi kota mwasi ana
kara pe silence lokwa Belleville kanzo ko imaginer te. Ape amokonza silence amokonza kara. Ngano na muna te ke o Davina penza lekine émission bandi ko répondre bat ba finga kai. Façon moi so afinga maka ozwa idée te. Et ana batunsu pe basala ka live tongo midi pokwa kapo ba finga Davina. Maintenant na mona te penza Davina yo avanza bandi ko répondre abandi ko lobela bato ba finga kai non na mona te. Maintenant comprendre te boyina e poani. Pona mona kaka peuple congolais la motema mabe. Congolais ko ina oka dans les vides bo sal no epe loko mote bo bundi pete bo swani pete bo bebani pete bo weli pe loko mote directement inio. E wana za congolais. Congolais la bongo. Congolais ina mutuka bwe bo bebani te eloko te. Bo potani te osalie pe loko te. Mais directement ye moko kaka pou aini yo. Congolais za bongo. Aina mutuka dans les vides ka bwe. Isa bien te. Eza bien te moi ça bata lobarate moi ça bata kipara na makambu te mais ba ina e ka boye ko finga e ko critiquer na mobile sko ba star ngo ya biso pourquoi tu ko critiquer mibala ba comédien ngo ya biso eza malamu te comédien soko bala te tozo finga e bo sala pe bo bala e binyo kutu be tula bo bala rate mais comédien ngo pe ka ye moko soka bali to ye lisusu ko sasa mobali na ye. Ce que zaki comédien mobala bali moi si toko sasa na yokela moi ça da costa mawa. Ce qui comédien bali toko sasa moi si na ye bozu boke bozongisi siko tolinga nini bino bato ba ko finga bato oza moi so ya ko finga ba mibala bato bo bimisa pe ba mibali na bino te est-ce que boza pe na ba mibali bo bimisa pe ba mibali na bino bato batala ka bachaka pe ba point pourtant yo finga mobala muninga tala no bombi o aza pa ndaku no aza ndenge nini. Po ya finga mobala muninga o talino o yo zana ye o mi lobi yo moko est-ce que nana bombe to nana bombe te bandeko isa gentil te parfois bozala gentil te parfois bozala gentil te tozala motema malamu isa bien il faut tozala motema malamu boyoki réponse na ye à vivre très bien amenara vie na ye très bien. Mobalo bo finga ana ayebi ko zo soin ya mwasi na ye koleka na mibala ba congolais belé. Mobalo bo finga ana ayebo zo soin mwasi ne makasi. Siko yo muto zo zo temps o finga ka mobali na ye peut-être yo na ndako no bo vivre yo faut tia ye mobali no pe faut tia pour que bo vanda. Mais amsu Davina wa vivre bongo te po Davina sala ate. A part théâtre na ya sala ate. Avant d'apprendre nda pa ba tournage na kenda po ya musana e mobali na etia linga ka ya kutaka dana musala théâtre do wana nda ko tika ngote poto ba linga ke ba kutaka ide ya bongo a part wana Davina sala ate ana place moko te oyo ke musala po ke sala ezate mais mobile na ataka ya l'aise mobile na zo a charge na ya zo rapena charge na de A à Z to mona kama moi so lata kitoko bo finga ka lata ka mabe lata ka salite bo menga mona lata kitoko alata biloko ka qualité a voyager kenda mboka nyonso lingi so bia za posa lia pizza ya Dubai so bia za posa lia pizza mais ya Dubai ok Dubai akelia pizza. Alors to tika biloko bandeko botika ko finga rabatu lelo bokomo pousser na Davina ayo laksebino bana na ye mais Davina tikolo mi mabane na réseaux sociaux te mais lelo bokomo pousser moi so alaksebino bana na ye e na mutu so commenter e bongo yo bala ba soki be ndien ndenge ni bala mobile no aza soki ndien e bongo ndenge ni mwana o aza mwindo se ko botena mobile no te siko Davina za mutu mwindo Davina za mutu mwindo Davina ye moko aza mwindo soki mwana ya zu Davina eza mabete bo en tout cas congolais il faut to changer mentalité toza nango bandeko to changer ma mentalité na biso pona bolamu na biso moko bandana komona mamba baninga bien yo mona ka nyoso baninga basala ezala bien te yango opambwa mate yango zaka na position wana bandana komona o baninga malamu soko komona mamba baninga malamu mona nzambe po pambola yo mobala Davina abo a bien a
kitoko bokakoli na eloko te. Mais comme congolais motema ezalaka mbindo motema ya mabe yango wana boya mpo bokakola mwa mobala bato eza pasi mpe mawa. Eza pasi mpe mawa bandeko nanga eza vraiment pasi mpe mawa. Davina ye bozwi réponse à répondre bino alors totika. Chacun fait sa vie bandeko nanga. Nanga na yo na ye Davina muta mto sa vie na ye. Parce que ezala pe malamu mingi te ko fingara ba vie ya bato. Lelo mute koma na okaso vie na ezo ki nango bien ta bandiko vandela komba bato na ofinga. En tout cas eya kitoko te bandeko. Eza kitoko te, eza vraiment kitoko te. Davina apo na bino obolingara Davina apo la star obolingara mingi o apesa makambo o ayela bino makambo ye wana liboso na bino. Ndeko nanga yo olingara Davina tika liloba na se wana pona Davina e osa malamu mingi mwana epe ye wana na teli bino na miniature. Alors libota na ye yango wana yo olingaka bango liloba na se en tout cas e osala malamu mingi. Bandeko nanga so ezamba liboso koti na Irsil Botela TV o s'abonner o commenter o liker o partager nzamba lola akuzanga te na kopambola pe kobatela bino to partager émission et aux malamu mingi wana tokutani mbala sima. Bisous, bye.